Kiembote, Kokanda, ya ukudu jene Kongo, munanzaya mvimba. Apangizama, lukisoni kesa, munakula jeto, ana ne Kongo, A-N-A, spasu N-E, spasu Kongo, konkapa, K-O-N-G-O. Ana ne Kongo. I programa kanale tu bobelanga tu bandikilange chango. Bande kona biso boss inscrit na kanale oyo Ana A-N-A espace N espace Congo avec K. Ezali kanale oyo bisika to peselaka message na biso epa ya peuple na biso ya bana ya Kikongo ya Angola. Emono tangu ibobanga nzego kibunda nkisi kwe mono kuyibobilange mono kete mona boy kanda abidi bwanda mulande ni na zevo ekanda wagwi awidi nkunga koso mutu mukwena kuba mikeni nanga kavuanda nzevo kande dia zombu kuna kwenti noire mama Gisele vuende kala Manu Costa Lukombo kuna Canada wele babe kiti kavuanda kalanda kimamu kabobele ndio ileke nzevo panja wa Leonardo Ndolubonda wele babe kiti kavuanda kalanda epangiani sika kokola wao chidingu ya yinkunga epebe mukuiza inanga maiboba kalomoni tima pasiko kasi kwaka iguru kwaka mo apangizama lulemvuka nzevo enkunga umbote uninanga ankaka na wakake ya yinkunga atwa mona kakapo atilumuka ankaka yeli babe nkasu asi nkasu kasi emono kisidi nkunga kobo eno na bake nkasu lugiatike kina mona zinzozeno kasi muloba ngina ngaboli na baki kiti lubovwando lubabindi kimalo endiona kondele kazu kenda kapabe kazu pangyama Jose Wanduka wena babe kazu obindi kemalu uziule matu maiboba ndiona pe wanu gini mbamvu Domingo zipetukele na wanu ka mbamvu bake lange mbamvu sebandambu obindi kemalu olanda maibobe unu kasi kalufoye miko manu ngombo masivi mbutama nzebo enleke se landa leke se ikokola manu Zakaria Mayala dio kupilula mbutama nzole kokole wao ikambe kanda apangizama nzevo pangia malubaki kuna Lion palanka negra kimbote kiaku pangia manani jagabo obelu ndoloka kuna Lion ekanda de nene dini nange pangia de pas kondinga kibila ke enoko kimbote kiaku fumuta bonta nguiribo kulwanda uninanga itwigidi kimbote
Emono Pangyama Emmanuel Manzambi kuna Belgica. Bila kene ko yekanda dia ukulu Manu George Sandi. Pangyama utuka Pangyama unketu utuka Yenzolu Vonda. Mama Maria kuna Strasbourg. Kanda dia ukulu dia na utukala kuna Congo Brazzaville. Kimbote kienu kilubila kene ko. Mukwenda kuba mitu inanga pasivo ikanda dikalabaki mosi. Pangyama kwetela dio tamba. Manzambi kuna Belgica. Apangizama emono mukiadi ngini nanga ikuma mvidi si Pangyama kuna Belgica Pereira. Pereira unu ke sabala ke musuka kazieme emono yenwana bo ye bakatiki ngenda kina kale koko kansi mambo maukulu mafota kene saludiaka waitwa bake tangwa kebe kala boy nitu yele kala ku cemetery donki mbaki di retard kibeni donki kisediaka ukidiambo panga kansi ndiona zieme unu kuna Belgica Pereira mwana leke ungudiama yandi utukiri kuna mwana yakala ngudiama utukiri kuna mwana nketo engwa kikonga utangudiama esoba luvualu yandi utiri Pereira apangizama mukiadi nyini nanga lulemvu kakansi mbwene kiadi kibeni kansi yekailu kamba diambo ngina ngedi yawe unu nzevo edia maipoba Pangyama kingi divako kuna Fransa keni nanga Pangyama kimboteki yako Pangyama diaka Miguel kuna Fransa kibila kene ko Pangyama kia msito bila kene ko Pangizama kimboteki eno enokulu leki ama ani kule mapasi ndiona leki utuka yandi bona kanka matondo ndiona diaka leki ama yapangizama diambu nzoli kulu songe unu nzevo aengi abokele po mbuta mutu tuwidi bo nge mutu oboba popele kibeni kasi dio video die video die lobobo katumwene dioko apangizama engindu kasikeli kwa niko bongindu ze tebobli diambo de lobobo kasi si le video pasi volutala walu lombelebo lo mona jodi video mbwenebo yefutukila yelusonga lubuisi kalfwemi kweno ko kansi lulandi kaka bosi kulu tetle dioko lutoma bakusa kidiamzo le koma muna makulu kapobele yandi lutoma landa walu to lombe video lolanda descendant de Lumumba Ngulu Tete nasenga kina bazombo va présenter biso idologue na bango baza incapable de présenter biso idologue na bango dès aujourd'hui bazombo quand l'Angola n'a jamais produit un fils au niveau manga la preuve vous êtes incapable de nous faire idologue angolais et n'a pas un défi donc il a un idologue angolais à Oulimarate voyez la valeur de Kolanga j'ai ramené ma doctrine zéro fainéant sala n'engue Socrate la doctrine les chrétiens la doctrine qui mbangwa la doctrine il est Mahomet et doctrine ya lobobo zéro fainéant ça les a n'importe quoi dès aujourd'hui la zone politique la théâtre quand les gens pensaient j'avais une guerre là Banandi j'avais pas une guerre avec Banandi mais il y a une guerre là zone et tous les bateaux ça là vidéo il n'y a pas un Congolais avec quel de bazooka personne ne peut me contredire Alexandre Congolais moi c'est la vidéo contre là tant que ma camangana Banandi c'était les bazooka et nous doit pas déclencher problème à bazooka les bazooka on a un problème d'habilité
niveau na mina compréhension ça ba biso no sauté ulati yoji ya yo ulati Versace ya yo osomi pango za yo d'ailleurs compagnon na papa mbekse kibino atoto me plaisir bazombo dès aujourd'hui nous avons un respect faut qu'on la mutuna bino l'Angola n'a jamais problème fils comme moi vous n'avez pas un idéologue au niveau local pour ça facile à avec quel mécanisme petit nangai bokera musala ndina tikile fait na bino le motivateur à sauver le bobo homme de science na niveau à Monseigneur Mosengo a kufatika idéologie na sauver le bobo pour faire tirer déjà doctrine et musala zéro donc on doit mériter respect merci. Bandeko na ngai bomoni ngai ndenge bosengaki yo te me toyikaka olobi tomoni te oyo ye alobaki te yekai lukamba ngai nazalaki mpenza intéressé te mpona répondre lobobo nazalaki droit de donc napesaki ye réponse te mais j'aurais voulu seulement enseigner le bobo parce que le bobo a tonneau vide. Bolim sanga pour la langage nangai na utiliser, n'a pas insulté mais n'a pas façon de faire comprendre, de faire arriver message. Les gens, nous devons d'abord comprendre que le bobo il n'est pas vrai congolais. Azali na tata na ye ce qui mutete là, mais sa maman est burundaise ou rwandaise. Alors, lorsque le bobo parle d'une guerre entre lui et Bazombo, d'abord, le bobo ne comprend pas les termes Bazombo. Bazombo, c'est dit tribu moko ya muke. Bazombo, basana konka na makela du zombo. Na kibokolo na ba kumuna wanaweza soki 4 kumuna zana basa Bazombo. Le reste basa Bazombo te. C'est lokola batandu balabaka mutandu munderi. Donc mutandu a se santaka kino ye akutana munderi liboso aza munderi tout ça ils ont une façon batandu donc batandu bazali ba congolais te. Bazali ko représenter Congo te. Batandu zali tribu à Congo. Mais ezali Congo mobimba te. Donc batandu n'est pas les Congo mais batandu zali tribu à Congo. Le bobo, yango na ngena éclaircir pas na le bobo à comprendre. Donc tango ye azo parler bazombo et sikabo mona buzoba ya le bobo. Donc lorsqu'il dit bazombo, il parle ba angolais. Donc d'après le bobo, lorsqu'il dit bazombo, azo parler sur l'Angola. Donc na lingina faire comprendre bomo boso bozoba ya le bobo. Donc il n'est pas intelligent. Yami balé na lingina éclaircir Congo babanga ka bazombo. Donc na bandiko ko étudier les cambo tina komi lelo na niveau na moni que oui congolais ana père ya bazombo. Donc azombo kemo ni nanga. Lutuma kundandi wunu ituma tete dioko mokulu ni nanga na monabo kondele ndangi malavu nda obayika na sumi ndangi malavu yekazu wiza ubwanda olanda maibobe unu lo bobo kata di mutu keni nanga wakata bobe li diambu di kindu lo bobo kaze kindu ko yandi kindu mutango kagwilangi kindu bo ekindu lo bobo guerre elingi koloba kobomana. Lobobo omoninga na ebike bakozwa langage yango soki ndenge nini. Lobobo ngana yo soki to telemi boy. Ngana yo. O to meto bunda. D'abord na ko bando na bambata. Donc kuna iku lumbilentu. Lobobo tango yo ko telema otuna donc mutongo so beta ngabo donc le bobo ko kamwa ndenge ngana ko beta yo
Donc nalinga na faire comprendre yo na yebi ke o eza télévision ba mona me oye liboma ote e mono mukukamba gini na lobobo soki to longoli ba parole ko swa na oyo soki ma gamuli to zakana ngoya ba zo parler sur guerre ke na mona ki dernièrement vidéo moko bimaki bakanga ki yo na combattant oyo soki nani kombone kiminga ya za pena koni combattant congolais vraiment abunila bana mboka que je respecte beaucoup et na encourage akaye akanga ki yo il fallait y abeta yo tiyo oyeko finga cartouche lo bobo cartouche azaye bende soki cartouche asimbi yo lo bobo nasi na bilamba kolongola ngo pakati mbanga dai okukuza ta parce que so zidi ya moko okukufa peut-être lo bobo Skoyo na comprenaka te ndenge nini peuple congolais batikaka yo obimbaka na réseaux sociaux oza kofinga papa Wemba oza kofinga ba mabota ya batu oza ko dégrader et puis ba mabota wana baza na bana o bakoli batikaka yo. Je me pose des questions, est-ce que yona bango boyoka naka bosala ba base na yebaka te bolim sangai na yebaka te. Comment se fait-il que okoma na niveau wana ya ko bimisa ba secret ba famille ba to ko insulter bango ko minimiser bango e mabota wana bazana bana oya mikolo bango bazana mikolo bakoko zoyote ko discipliner yo na comprendre ka phénomène wana te. Alors lokola ba encourager ko na mabe wana yango peso tinda yo lelo obimakete osana guerre na bazombo lo bobo kombo ya guerre oyuka yango na sango oyuka kombo ya guerre na sango yango na lo bobo tokotiela yo guerre liboso na yo tokotiela yo guerre na bazombo oyo yo ozana bango besoin okolapa bakombo bazombo okotika yango. Yango to sengi na bazombo lokola eza sukali na munoko na yo oyo bazombo basali pona Congo liko reconnaître yango te bazombo basali ebele pona Congo ko banda na politique na bino ya Congo ko banda na indépendance ya Congo ti lelo oyo boza ko tonda na Angola boza ko voyager bazombo boza ko finga kaka bazombo to comprendre que eza susu bazombo te ya quelque chose caché oyo dérange ka bino donc boza na kemo ya bazombo. Alors comme na niveau ya guerre na bazombo siko to sengi na bazombo nyoso tu parce que ozomona que non ozona besoin bazombo donc Angola to sengi na bazombo nyoso tu na bagi on a portugais bane ya portugais tu ninga majikota ke ya ke lobo ele ke n'explique pas non ozona ka mutu te mais ozano mutu moko tsuki ya nani te mais ozaka congolais moko oyo alingaka ko finga angolais na ebisi bango te bobo mayete parce que zali yonde ozo comprendre titre ya guerre te ezali te ko basi maminduki bageno ko boma yo non je dis ce n'est pas ça mais obeta makaka donc obeta mi oyoki kemo donc oyoki solo ya ngolais bacha yo munduki na solo te bacha yo revolver te bacha yo eloko te parce que na niveau na kuna peut-être yo zo comprendre te donc ozo parler sur guerre bangolais balakisa yo guerre ndenge ezalaka parce que tomoni likambo ya Rwanda il faut etungisa yo ozomona ngo guerre te mais likambo ya Angola ozomona guerre biso bangolais toko kanga na Congo na Rwanda to beti bino soki guerre yango zo lobela manduki toko kene plus loin biso bangolais mais loko na mokili zali autorisé te. L'exemple année, au mona ki tangu sekeda kendeki na Angola ko négocier bateli bakama armement, au mona ki demi avion kaka ya pamba oyo yaki ko sala kaka mwa geste ya muke na Congo bu pakataki bu koteki na banda ko na ba Rwanda ba pakataki. Donc biso ba angolais tout ça na niveau te osala ka guerre na Congo na Rwanda. Botana na niveau na monsieur Mindugi te.
Donc le langage na yo tango zoloba faut contrôler yango. Ce que zali na problème na mutu moko ke mutu na zali angolais kende na mutu wana boswana na mutu wana ko mana réseaux sociaux te bazombo. Donc tribu wana zo finga bazombo basali yo eloko te. Neti ngana zaka muzombo. Ozo finga ngana na likambo ya mutu boza ne conflit. Ke biso siko yo na bayeli kolekanga ya classe. To yo tangi kolekanga. Tu vois? Tala idéologie na ngai ya ko inir bazombo mokili mobimba. To kala bagi mosi moni mika mimbwa. Leki la bagi mosi sikamena bagi mosi. Wange wele bangi ngindu ze salo nge mukukamba uli nangabo ngindu zako zilutidi ngindu zamu de sekanda bagi mosi. Wambuta mo isu kukamba bo wange lege ndio na mutu mvumbi keni nanga ve lo bobo na kikongo veut dire mutu akufa deja mvumbi yenge ofo kwa kuni nanga wa na ibandi ke mputu gwa muna mambo ibobe mono gwa kwa kuko mbak shulu kutu kuna zao kunge idina bo ye mona kamfunu kwa niko mukubandi ke mfutu kamfunu ko apangi zama de bani ke mfutu ko ndio yo mutu mvumbi kwa nike na kena kwa ni usikila ko olaka kwa nike ni na idina lumbo yeneko apangi zama kikele tangu di kumbani ka mfutu ko kansi mbani ke longi elongi vokota di kota di mbote voka di kota kwa ndiko yani mutu mvumbi kwa nike ni na ofo kwa ni tama. Wao ambaki deni abaki di ninga asidi ninga dena vumvudi wa eninga mukona babi keni nanga kukafuila kinga nze kikibanga ngeninga mwini mwini nakabaika fete monabo enti go mutu vo kimam kibengi ninga bantoto wa se bonde ninga kidiambo banga wale baba kake mabe magenene bo lokangi di mwini ve na lokangi kake mwini eninga di mutu di vidi ve kadiambo di nene ko mukun katura di ninga di vila idina itwa kulukamba no kulululombele bo tira biso tubona video alobi nini mbwene bombo ilukulule mbundu yeka ilusiele video lotala yango na cheli bino yango bo sepela na chaki yango te na video biso pasazaki inutile na monaki ndio mutu nweni diaka diamba laki bo kizeko bo kidiambo ka mweni diaka alors tango sala ba base na ye to pesa ba ta mingi te ya kolanda ka mutu lokola lobobo poli solongo esile ya guerre ya tuluka bo lumbadi ke mbaramatodi nakabaka mbaramatodi lunkembe bo endio yo beni mbaramatodi nzombo keni nanga ka kwa kenwa bantoto lunkambi bo ale kwa kanwa bantoto ka bangi video bo tukalumbuke unu siba benda kiboba dia dia mdita dia zombo ko wa mbaramatodi mbaki di ifuene ale wele dio ikumbuka sala diao kumbuka vuidi mfuno yandi kumbu dia zombo di kunlonge yandi edina pangizama lumbani ke longe na lumbaka kafite baka mbaramatodi na lundia takesa lunke kalubondiko lutuma dia takesa kakenda ekemo kasala sale kumbu azombo katuko parce que tokoki ko continuer ko pesa eba histoire sur l'Angola ba histoire ba zombo ba histoire oyo basali na Congo ako comprendre kaka te ako comprendre te torobi vita
vita ebandaki na kombo ya mvita tangu wana bazo banda d'ailleurs ba mikoleko ya na kopesa bino ba histoire ya ba kombo ebele ya bato balekaki na papa bonga bonga papa Kipedi ya vita papa Pereira ba vie Kuba donc nakoya baba donc nakoyela bino ba Bilaf nakoyela bino ba papa Mingedi Mbala nakoyela bino ba solo ebele bande ko ngai est-ce que boyebaki ke na Congo ba cinéma ezalaki te cinéma car ba cinéma ki potra ba film ba cinéma ezalaki te boyebaki ke muto aliboso oyo abandi ko sala ba ciné na Kisasa azalaki Muzombo iyo osuluka ba idéologie mbwa mfutenge itoto okondenge indu uni na ngabo zoba de mutu enzumbuze lukukutu tukutwa mona zawo ekyo lumbu na wanu ke nzimbu wele kuna McDonald mudia unenge McDonald venge video zoba de mutu dikele boba kakamo ya kalabo kata na futa munatsuka ngonda ale vae kidi bosana mbongo bino wana Ameli Masanga wana koko nanga biomoni kata lendele wana koko mbala zolo babongo donc muna katata wana azalaka ne kimia na moi à travers normal les kaka bosa malamu soika comme na fait moi ba futiye okomona ye mbala muka kia sombi Masanga Ameli wana ba futiye donc pas comme nandaku akia Ameli mo ba primus alangwe na nzela baniko ganga baniko loba bosa na mbongo ba pauvre omona koko lobi kata lendele ekata uno wa futi dinzimbu zetsuka ngonda nwini malavu kata lendele namona kapelo bobo ndengo wana namona kelo kola kata lendele ekyo lumbu nakadia kaka parce que namona ndiria za amesana kolia ba kwanga kesomba ba asomi kwanga na ba makayabo ndenga litsolia na Kongo wana ale parce que namona vagabongo bina mapapo wa soso wana soki mukolo wana kaka ba lambele mwa ba biloko malamu na mwa semulu ale atondi la kidi alors souvent ça la ba vidéo to mukolo wana ale bien kazaka na poto na ndimite ke yali ya malamu na ndimite kasi ekyo lumbu nakadia kaka lukolombo te kana kiki kime kombani gale la kidi bai kidi bangi video siko bato mususu balangu la kana makamususu ye alango akana kolia so ngwana le malamu mona kaka ya sale video ya bimi izipinge yatu siko to comprendre ngate pardon polimbisa donc souvent ye so kaka mukwana le malamu parce que ali aka malamu te so kaka mukwana le bokomona kaka ale asale video soka fingi bande kone oyo ba musicien alobeli makambo etali ba foyer ya bato soka lobeli yango te akena bazombo lobobo bazombo baza bande kuna yote yango na lobobo lelo na ABC yo ngai par exemple soki na kutani na yo boy lobobo ngai nakoki koteta yo na tio na contre mur na silisi donc ezala kaka ndenge moko na cartouche alobi na yo lelo ngai boye soki na zio bo paf donc tana kopesa mokongo otikali na solo nanga ezala kaka ndenge cartouche nanga peut-être na kobetela yo ngape na kobetelo ka ndenge wana do tata na kosilisa yo moko vando tuna bi deko tuna kotuna yo est-ce que yo kolo nanga na si tamso ko bosana ko pesa ngata musu mutetela tamusu parce que ko trouble oyo ngana ko tetela yo ko kamo e ko sala ka cause ba provocation ya yo moko uza ko finga ka bato na bango ba innocent mais natana tina pena bunda na yo te parce que jamais na ko bundisa yo
na kama ika ande muto na zwaki yo ndenge na teta ki yo te po yekola. Peuple congolais botika ka kutinda ennemi na bino agende ko provoka bikolo mususu. D'abord il n'est pas congolais. Azali rwandais. Azali parmi bino. Bongo soki lelo lobito ba rwandais ba utiliser ba PC ba mbongo parmi bino aboma bino. Na comportement za ya mabe ya ko chambongo liboso. Kasi akubomisa bino boko febelete. Ba provocation o azo sala monte ngeno e ko bendre bino conflit no be kolo mususu. Lokola ye azana guerre na bazom. Kasi biso toko bandana na patela Angola to kangi ba frontière to kangi ba coloniste to bandana Angola. To bandana guerre na lobobo. To bandiko kanga bango na ba oyo ba sala mikanda ya lokuta na moni ndeko nanga moko ayiko ibisanga ike oyibike mwasi na ngai azaka to sa poto. Mais carte d'identité na ye congolaise moko na Angola abimisa yango akomani ko travailler nango. Donc ba yebisi ye ke mutu azali na poto azwi identité ya mutu wana atie photo na ye ba bimisi le carte d'identité azana luwana. Siko mutu azaka awa na poto amoni ke non na ke na ambassade akena ambassade ba bine o. Mais you travaille en Angola, on a la place kinga. Mais non, mais ngai yo tela na ngai ici. Mais non. Mutu sa zwango déjà banda kalata photo mutu nguti angoi. Omoni Angola na biso za un peu moins avancé donc makambo donc parce que ba identité biso basala ngaba ambassade et c'est que na Angola te. So ikaka a ozala ba mikanda na complet, aucun ambassade ba ko enregistrer yo. Basala yo carte d'identité. Donc identité na ye déjà congolaise moko na Angola a utilisé avant. Siko to bengi na police loko to sana batu kuna to tindeli bango po bagino ko récupérer mwasi wana ba yebisa eke non mais bikanda zo utiliser muto en Angleterre ba kenda kuna na ba bureau identité ala ki sa moto oyo asala ki ko to sana besoin ya singa wana photo na matina suka do mikolo ko yana ko parler yango mingi fo gouvernement angolais la kawana et puis ba mikonzi angolais to bengi il faut que bakanga batu il faut que baleka na télévision parce que likambo oyo faut sila donc boba c'est guerre donc na guerre malamu na boba sepela kana de Congo le to masala kembote keno ciao ciao.